Gisèle Umba Nakolina na ya diama Gisèle Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisèle Umba Diama noire. Boye bisaye akende solembioma. Boye bisaye akende solembiom. Lelo baba lingi alobae. Baba yanga na vandaka na yenye. Bokolo bisa baba na mboko yoe. Congo. Bonjour bandeko balandia Diamant Noir TV. Merci na abonné surtout oyo ya Diamant Noir et puis bozo s'abonner et belé vraiment na zomona merci belé na monde entier na spécifiquement merci batono sobolinga Gisèle vraiment na Tunis na Nigeria bato bazobenga Diamant Noir na ba Kampala voilà zomona pena boza partout na États-Unis Canada partout na monde entier Belgique Suisse Diamant Noir na bino. Et on a toujours botuninga mikolomi Diamant Noir d'information ya mboka toujours na zala na bino Diamant Noir a changé te aza toujours wana penza biso tozana besoin musala kende liboso ndenge za merci na abonné bo s'abonner ça facile na c'est so toucher ka o s'abonner déjà na Diamant Noir. Gisèle Umba lelo toye lisusu na likambo ya mboka ndenge ezoleka na mboka na biso penza poto banda émission tozobenga otozo ya bino lelo tozobenga ye po ayebisa biso makambo oyo ezoleka na mboka ide na bango eza pena nini yango bokolanda biso na ye na Diamant Noir bozoyoka ye tobenga bomona muntu nini ya oyamba totuni makambo ezoleka na mboka na biso bozala wana. Allô, bonjour Wayambo Bokechu. Oui, bonjour Ming, maman le grand journaliste Gisèle Umba le véritable Diamant Noir. Tous abonnés kuna lokumwezo ngaiba ya Dieu tout-puissant, le créateur de tout-puissant, Dieu tout-puissant, Tata Nzambe Mungu Baba Papa Nzakoma na beleli na kombo bakoko na ngai. Mabele ya Congo ezali à vendre te ba diaspora partout dans le monde. Na 11 régions mabele ya Congo ezali ya batuti te ya ba utu te ya ba américain te ya ba belge te ya ba anglais te ya ba canadien te ya ba espagnol te ya ba italien te. Peuple congolais toza peuple libre lokola ba peuple nyonso mokili mobimba tokoki kozala humilié na 21e siècle te ke baya kobotola biso mabele ya Congo to continuer na ba distraction ngonga ekoki atomi libéré na zongisi lokumu et pas Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo. Seigneur Jésus bazo bundisanga po na zotanga kombo na yo moto tu azo bundisanga na kombo ya Yesu Masia bokoya nzela moko boko panzala nzela sambo na ebisi bino boyebi ngai te boyebi kote na uta te na kotanga kombo ya Jésus na nko boyebi ngai te Jésus aza plus fort que bino Yesu Kristo atambola likolo ya mai oyo na ngomba Golgotha alongaki liwa oyo anabwisaki Lazare oyo apesaki atolisaki mbisi na babwato Yesu Kristo elengi aza plus fort que bino Jésus aleki bino boarie boa bapolami me azali moseku bokokali te biso tu tokoleka mekombo ya Yesu ekotikala seko la mabele ya Congo lokumu ezonga na makila papa Kimbangu oyo azalaki prophète na biso oyo babomaki na babelge lokumu ezonga na Patrice Emery Lumumba Floribert Chebeya Fidel Bazana Armand Tungulu le diaspora le plus courageux oyo babomela ngai na imposteur Ari Hippolyte Kanam le fils de Christophe Kanam et Marceline maman na yo comme na Marceline tu sortiras pas au Congo tu dois payer ou humilier Nzambe Bochabe ou humilier Nzambe Obe Minaku ou humilier Nzambe Général Etumba Congo mote futela kyo ba classe wana na Général Olenga na Tango Fort na Général Kalum na Général Kasongo lelo ba corrompre bino na bambongo est-ce que bambongo botuna bandako ba kunda bino na ba cimetière nango Général Etumba Kalume boyebisa ba militaire congolais to chasser ba Rwandais batuti
un illettré vagabond, il n'y a aucun bagage politique. Ana histoire ya Congo te akomi Congo en 1997. Les lois a exterminé le peuple congolais. Kanamba bobina makobolo 10 000 Congolais. Na Kasai 6 000 Congolais. Na massacre à Boudjadi Congo. Na Wendy Sekri na James Kabare. Na Beni les lots ont humilié. Rwanda a commis qu'on raffiné. Corta na biso. Rwanda, par mois, bazoswa 16 millions de dollars américains. Kagame a sali barrage à Inga na laki Kivu. Papa sa Kigali courant. Kagame a commis qu'on sala ba ordinateur. Rwanda commis qu'on somi ba vio ya sika. Na mbongo Congo na richesse à Congo. Bongo tolinga ba Jeannette Kanambe. Na ba Moïse Mwarungabu. Na ba Deo PDG Fida. Bon frère ya Kanambe. Tous à la esclave. Peuple congolais atabino moko. Peuple ya ndenge nini ba congolais. Toteki Congo karaboy. Ton dibito za la esclave. Na mboko ezanga désert. Mabe ya Jésus ni na Congo bande konangai. Mabele ya Congo l'équipe même ya Israël. Mabele ya Congo ezali terre promise l'équipe même ya États-Unis. Lelo nous sommes humiliés. Yango lelo na lekeke pole msabino le 18 novembre. Le 18 novembre, Tobé ici ma diaspora à Londres, il y a France, ma diaspora à Allemagne, il y a Suisse, il y a Luxembourg, il y a Hollande, il y a Italie, Espagne, partout en Europe, surtout dans la Belgique, ma diaspora à Ostende, Mons, La Rivière, Liège, Denderle, partout, na Bruxelles, rendez-vous Zali. Na le 18 na 14 na chaussée de Mons numéro 190 boya tokuta na wana bandeko na ngai to sala destin ya mboka na biso et o ezali moment ya ko sala destin. Le Congo sera libéré par nous-mêmes les Congolais. Tous les pays du monde étaient le 4 janvier 1959 ba Congolais ba kimisaka ba Belge ba américain, ba français na Kinshasa, internet et zalakate. Le 31 décembre, c'est le soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Motakozonga simazalité. Toko bengana c'est fini. Ba mboko ngana vani Belgique, na France, Hitler ba bengana kanaye. Ba kedaka na Hitler na ba élection te. Yango ngana yeko sabino ba Congolais. Ngonga ekoki ya tozala bomoko na unité. Toboy obiso bate Équateur, bana Équateur, bana Bandundu, bana Kasai occidental, Kasai oriental, bana Bakongo, bana Katanga, bana Maniema, Sud Kivu, Nord Kivu. Le Congo restera uni non divisé. Ennemi na biso ezali Kengo Adondo, Mende Obe Minaku, André Kimbuta, Tobe Nganano Barwande, Naba accompagnateur, Bao Nyonso, Bazo Sara accompagnement Tobe Nganabango, Nazo sa mise en garde. Fidèle Babala, Kosakala na Congo Tela elongino mabe oka monstre. Lokola terre oya américain, oya bundaga na Rambo. Na commando, Fidèle Babala. Yo kanisi bandako okele na cimetière métropole do bato bazolo bandenge mosusu yokolo ozole kozolo bandenge mosusu oza maladi oza ndenge ni Fidèle Babala elongi mabe lokola monstre oza monstre yo wata la souci ya ndeko na Jean-Pierre Mbemba to akomisa oboy kanamba kokende Fidèle Babala okoluka nzela koleka bino tout naba lisanga bonganga naba bino chibala naba yokozuna bokoluka nzela koleka bino tu naba jalisia musa boza maladi na mutu na bino. Peuple congolais, soulèvement populaire le 31 Henri Hippolyte Kanambi doit dégager. Mise en garde na yo diaspora bokola diaspora congolais to kola biso tout bana miko kaba farira na ba werera bazotia ba distraction donc et comme ce distraction ya farira na ferera
bokoti na buzoba bandeko na ngai bokeba na makabo bozomema peuple congolais na distraction soki bafuti bino mbongo bomema peuple congolais na distraction diaspora kola makabo bozosala ferera na farira boyebake baconséquence eyali werera na jibira bofaire attention autour akoyamba werera na barestaurant na Bruxelles ou bien à Paris restaurant na tokobuka yango toyebisi bino ese biso tokitaka Kinshasa werera na sala accompagnement alandaka zoe na Kanambe bazoboma bakongolais yo moni werera lobaka et puis ayaka na Bruxelles bamalanda ngombe mikolo bomabola na ka bato na sima bokipela vina bino ko bakongolais peuple ya ndenge nini okozala esclave boye ndenge bozola na bapasteur oyo bazokosa bino bokomolandaka bamusicien de toutes les façons musique oyo liso oka bozoka te tokangi yango ntina 2085 yango wana ndeko na ngai leki na ngai Zize Umba famille Boketu topesi yo bon anniversaire joyeux anniversaire Zize Umba joyeux anniversaire joyeux anniversaire Zize Umba joyeux anniversaire Botama boloti ya Zizele Botama boloti Botama boloti diamant noir Botama boloti Zamba pambola yo Zamba batela yo Zamba batela yo Zize Umba ezala na cadre otoleki na chaîne ya mama Zize Umba diamant noir Davina Boketu ma fille bien-aimée Esther Adassa apesi mbote mama Didi Asuta mabolonge inda bapesi mbote ba chancela vie ba Moïse ba petit papa Boketu ba Cédric Boketu toute la famille Boketu bapesi mbote sans oublier commandant Isopa apesi mbote Christian Bola Edi Bolumbo Kokwa Luozi Ipo Aiza ba membre tout à peuple Mokonzi bapesi mbote peuple congolais rendez-vous tous les 18 novembre na 14h na chaussée de Mons numéro 192 Anderlecht 1070 toya biso tout Gisele Umba Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Diamant noir.